Bonjour la Chine, bonjour Bana membre, bonjour Maman Mireille, la conseillère des mères fashion de Nantes officielle, na Hollande. Bonjour Maman Belgique de la Yaya. Bonjour Maman Anna Mukondi, le défenseur de Karine Mukondi na Londres. Bonjour Choupette officielle TV. Bonjour Papa Miatembo, bonjour Papa FMI. Bonjour Liboma ya Karine, bonjour. Yende Mutasimbi Mandoki ya Karine Mukondi. Bonjour Emela Dona Mwana Nantes, bonjour Souzamaba Mwana Nantes, bonjour Maman Mylène Mondi Mwana Suède, bonjour Maman Yvette Matondo, bonjour Maman PWK, bonjour Papa Xbox, bonjour Maman Norvège, bonjour Maman Mariama, bonjour Papa Matondo, bonjour ba 4G. En tout cas, bambote na bino nyonso bao natangi te bozaka na motema. Prochaine vidéo o na bosani na otanga bakombo na bino na opesa bino ba délicace na bino ya Mama Fashion de Nantes officielle. En tout cas, bambote na bino, bambote mbote. Bo se conserver kaka, bo salaka attention, to sala attention biso nyonso, to salaka eza difficile pona kozala na bandako. Kozala 24 heures sur 24 heures na ndako, ce n'est pas facile. Mais tokomesana kaka pona santé na biso toza na choix te. Bao bakolanda video yo. Naza kotiela bino Mama Anna. Nazo passe bino Mama Anna. Mama Anna, bonjour. Nazo pesa yo. Amana ba bonjour na yo na tiki yo oloba. Allô, bonsoir, bonjour, 4G TV officiel, Babeli Bino na combo ya 4G TV officiel. La balai de la presse avec Gabi Kofas alias John Poi. Bonjour na maman mère fashion de Nantes, bonjour na maman Belgique de la Yaya, bonjour na maman Mireille na Hollande, la femme battante. Nazali s'adresser na kipekapeka obandi banda longtemps ko chrétien équipe nationale bemission na yo nyonso salaka kipekapeka kaka kombo ya équipe nationale tango lobaka équipe nationale wana oza s'adresser toujours na Karine Mukondi yango wana la fois passé na salaki yo mission na tangaki kombolo lelo na tio penza na alliance kipekapeka oyebi ntango ozalaki na équipe nationale ozwaki makambo sikoyo oza susu na makambo te ozomona changement ezali ozotelengana na kati ebale oza ta na pawa moko te na miniti oyo tala ndenge ozosala émission na baningano basi ndenge oza koanvie bango ozolula bango sa se voi na misu na yo ndenge ozolula baninga na yo basi ozosala na bango interview kipekapeka eza mawa bavi oyo ozosala eza mbongo te eza succès te mardi ozokumisa ke bavi eza ebele na chaîne na yo on s'en fout parce que kolo bavi ezala Karine Mukondi akipa même yango te atikela chaîne oyo ezalaki kosalela ye bavi kaki nazalaka na ntina bavi te soki ezalaki aza na besoin bavi nde bakangaki ye chaîne te eza nango problème te bokomona ndenge bavi ya Karine ekomata on n'a pas besoin de ça kipekapeka oyebi petite na yo oyo alasha yo mécène na kati équipe nationale oyo abotola yo grand mécène aguta yo une fois atika yo amona yo mai kombo na ye bandaka na choix na kocontinue te ocomprendre
petite wana équipe nationale ya Melissa yo pema yango wana bozona problème na Karine oyebi yango bien. Alors désormais nazoyebisa yo ki peka à partir d'aujourd'hui soko ozosa bamolomolo no na musala kotiaka kombo équipe nationale te. Et puis outi kozwa molomolo no aza kingo lokola kuku dendo makolo lokola shiraf azokoya kobanda émission na kombo équipe nationale akeba parce que meseni oyo adodaka yo bapetite na yo wana akokita lisusu akoya kododa kuku dendo oyo ozwi mikolo oyo oyo alinga banda kokretie équipe nationale. Alors kebisa ye petite wana aza makolo milai lokola shiraf kingo lokola kuku dendo akeba ki peka oyebi ntina yo ozanga suki ya mutu ozanga suki ya mapeka ozanga suki na chibolu na yo oyebi pourquoi. Alors kolinga te osambwa na YouTube fo bimisa vérité epai ya batante na yo ke olala na papa na yo yango ozanga suki na mutu ozanga suki na sa mapeka na chibolu na yo kuta eza kovo oyebi ndenge ozali. Alors arrêtez na kombo ya équipe nationale parce que tant ozo dresser l'équipe nationale eza loko ozo dresser na Karine ki peka keba okomi konvie baninga na yo na kati internet parce que oza na makambo te osala émission na Nana Bonduka fo mona ndenge ozolula Nana Bonduka ovandi wana po ozela makaya ya kolia tala pasi okoma nango tala nzala tala teni olati chemise ya noir blanc na pantalon ya noir ote chaussure ya rouge lokola makila ezalaka epai wapi. Quelle esthétique oyo olati wana omoni ntango ozosila oza meme na ndako lisusu te oza meme na voiture te ki peka oza kosouffrir. Alors kanga munoko nosala bemission na yo calmement omoni munoko no ndenge ekomi munoko ekomi munene lokola chibolu na yo. Alors tais-toi okomi lokola chibolu na limutala munoko munene munoko efungami lokola chibolu na yo. Alors keba wana eza premier soin soko continue lisusu na yo ke mission na kombo équipe nationale nakoya kozongela yo okomona ndenge nakokata yo tibelabela wana. Très bien. Bonsoir. Allô, bonsoir. Boyoki déjà la Chine boyoki donc ki peka obandi lisuko chrétien Karine obandi lisuko chrétien Karine olingi su guerre ezonga soko ozobanga guerre te mais pourquoi oke ko signaler ozo signaler ba vidéo ya bato oza ndoki ki peka la Chine bana membre ba mama autorité toloba na Karine Mokondi la baronne keba ye mutazo signaler ba vidéo ki peka mutazo signaler ba vidéo ya bato soka yoki ka kombo na ye azo signaler ba vidéo yende mutakomi ndoki mikolo yo soki bazo kangela bino ba vidéo ezali ki peka mutazo signaler ba vidéo ki peka za ndoki bokeba na soki bozo sala mission ki peka mutu azo signaler ba vidéo na kangaki ye muta signalaki ba vidéo. Donc bosala attention ba 4G Karine Mokondi liboma Karine ki peka mikolo nde ndoki ya internet yena mari bongola ba signer contrat ya ko signaler ba vidéo bango butu bakomo kanga bato ba vidéo ya bato soko sali émission obotangi kombo na bango ya prénom ya vrai bakangi bino vidéo ki peka ndoki yango nga nalobaka bato kingo ekangama na elongi bazalaka ndoki ki peka monana azaka ndoki misu na elongi na ekangama na kingo soki elongi ekangami na kingo mukongo ekangami na bafesi na masoko do ezala mutu wana azalaka vrai ndoki kunki nkelele li peka komona kunki nkelele yo tika motema mabe na Karine Mokondi kunki nkelele tika motema mabe liboke ya nzombo tellement bosalaki liboke ya nzombo esimbi te
bokomi sikoyo kokotela bato na ndenge ya kindoki yango bokotika kindoki ka bokendeke na baeglize yo lipekapeka papa na yo aza paster okendaka eglize mozosalaka kindoki lipekapeka papa na yo aza paster boliaka na mbongo ya paster boliaka mbongo ya mabonza ozongi na ndako na yo parceke baémission ozosala banini ezosala ezosimba lisu te ozongeli kuna mbongo ya mabonza mpo oshinaka papa na yo na mama na yo yango wana oza na kindoki moto aza mwana paster asalaka kindoki te yo sikoyo ntango osalaka biloko ya boye apres papa na yo aza paster ozomona te ko ezosopa yo lipekapeka nga so naza na papa paster na olinga alongolanga masumu naza nango me yo oza na papa paster osalaka kindoki lipekapeka kunkinkelele kunkinkelele yo oza na vrai ndoki vraiment oza na vrai ndoki likambo nini yo eloko yango nini esilaka te yo na Karine abomela yo nani yo nde moto ozwa bato na ye ozwa bamesene na ye mpo batambola na yo yo sikoyo okóma na Karine sikoyo boza na bombanda boza na Karine bombanda te ozalaka kindoki envers Karine parce que aleki yo kitoko aleki yo makambo tu yango wana esebisaka yo lipekapeka tika ndoki papa aza paster abondela yo adelivre yo lipekapeka mpo na nini kimotema mabe na moninga boye succès ya moninga esala bino keto boye pourquoi yo olobi ke yo oleki bato mais pourquoi ozotika kindoki te ozotika motema mabe te ozotika jalousie te pourquoi lipekapeka kunkikelele oza kunkikelele tika kindoki okomi sikoyo ka omoni ezosimba te okomi okotela bato na bavideo ngai nasi nayebi yo ngai nasi na porte yo plainte ngai aza na poto kombo na yo mpe na porte plainte parce que oza kindoki ngai na yo toza famille te ozosignale bavideo ya bato pourquoi Marie bongola naza na adresse na ye parce que natindelaka Karine koli na adresse na ye naza mpe na kombo na ye nakenda oporte mpe plainte parce que nga naza na likambo na bino te nga nayebi bino te nga nasalaka émission mpo na Karine nafingaka bino te nayebi bino te bosali kindoki ya likelemba na bino ya kindoki na ngai te nasi na Marie bongola naza na kombo na ye parce que natinda koli na adresse na ye naza na adresse naza mpe na kombo na ye nakenda déposer plainte nasali main courante vraiment nasali main courante na déposer yango parce que bino bokomi osakana na bato c'est comme bino bato bosomba YouTube te YouTube eza ya bino te bobangisa nani bozobangisa nani yango nini yango esilaka te mutu nyonso aza na droit ya kofongola chaîne na ye yango nini yango esilaka te bokende badelivre bino soki kindoki eleki bino cerveau nga nazokama bozolia bana na bino te parce que kindoki wana edepase cerveau na bino yo kunkelele oza mwana moko sikoyo olongolaki zemi mpo na nini soni parce que obimai na mobali bato mobali wana azaki marie parce que soki obotaki mwana wana elingi ezala scandale mpo na yo yo ka moto oleki bato ka chaîne na yo moto eleki parce que chaîne na yo eza ya bakisi yo osimbaka kisi okotaka okomi même osali okomi mwasi ya bamaçonnerie parce que il faut okoma na succès ya Karine ti bakolela o mwana bakowambula mwana na yo wana
ozo comprendre te po kaka pona succès. Kaka pona succès. Il faut teka oso teka même parti ya nzoto na oka pona succès. Zemi wana ekoma munene ezalaki ya koboma mutu te olekisaki mbeka po ozwa succès. Olekisi mwana mbeka bino yango bokomaka ekoma la mode pa na bino bazemi ya 8 mois na ba 9 mois ba 6 mois ba 7 mois bozolongola ka po bokoma na succès eza nini boye. Après ba misu bozofinga bao baza bikomba. Mais bino bozoboma visa bazoloba na bino eloko te parce que bozozipa bato esprit wana bozo envoûter bato bamonaka makambo osalaka te. Makambo ozosala minene eleki Karine bozoboma bana na bino. Je sais pas pourquoi bozo porter bana 8 mois, 7 mois, 6 mois bozo boma bango. En tout cas la Chine na tiki bino prochaine vidéo toza na étape to komisko na étape o eza étape 1, étape 2 ezali. Ba bon après-midi na bino. Na yebite soto komi ouais bientôt il est 11h28. En tout cas ba bonne matinée na ba bon après-midi na bino. Nzamba za na bino et à plus tard. Ciao. C'est Mama Fashion de Nantes officielle. Bye.